bino batu bozana image bozo ngai bozo kopesa faire gola message boy azonga aza mwana bakoko aza mwana bakoko bo partager ba message nga nazo pesa bo yebisa ye aza mwana bakoko mwana mabele mabele bakoko batika eza mabele na ye abosana te soki akozonga makambo na ye nyonso tu meme bato bazotelemela ye bazata na pouvoir te soki akoreconnaître ngunza papi makambo mpe bamessage oyo azozwa azopesa ye fere gola azwa azonga soki azongi na ye akozala nde protégé na oyo nyonso esengeli kati ba oyo nyonso tu bazokoluka kobundisa Israël bomoni ndenge bosimbi mutu ya ministre ya justice ndenge bosimbi Israël. C'est avec plaisir, moi, votre humble serviteur, héritier Iboula, représentant valable à Bayaka, l'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala. Merci beaucoup à tous les abonnés, Bandeko Baolanda Bisso, la confiance au Boza pour renouveler chaque moment dans la chaîne Nabisso, en tout cas, au Salabisso, vraiment plaisir. Nabi que vos amis Kuna, Libana, Mboka, Bogota, Labisso, na Belgique, France, États-Unis, Canada. Partout en Australie, en Suède, en Bisso, à peine en République démocratique du Congo, en Bisso na Aru, en Bisso na Goma, na Bakongo, en Bisso na Kisangani, en Bisso na Équateur Mambenga, en Bisso na Bandundu. En tout cas, merci beaucoup. Émission Lelo, Boratete, Bozape Pete, Sikala, Po Yoka, Po Ofongula, ma toy e Fongwama. Pour comprendre, n'engani maramweza okena mboka, neni maramweza kotamwa na musique. Bandeko ba ko kufa, bandeko ba kufi na prison bat batchema bat balobi. Réaction mo bat ba monite. Na est bat ba ko kufa bat ba ko lobate. Sango mokonzi Israël na Maria Tumba. Qu'est-ce qui se passe? Et comité na niveau maramwe a porter plainte. Keba, barochela mbasu pour cette table rosieta, retourna ngulu, oye bapegarati. En tout cas, on est là, en tout cas la bandeko tout barota la biso, faire gola, bachekumba na festigola, élévation et na yo arena. Tu me rappelles pour que solango awa. Na invité na nga le londe to remettre un peu ko solo là, pour que vraiment moi profondeur. On a rebenga ngo parti un parti de Goya. Yo zalara branché. N'hésitez pas, si vous avez tout sami benga. Benga pour la maramuna yo. Voilà. Directement, je le dis bonjour. Bonjour Mbote, papa journaliste. Bonjour. Bonne santé. Te malamu nangulu ya bakoko nangai. Kimia ezali. Kimia ezali nangulu ya bakoko na yo, bandeko belé ba kotala yo, ba olinga ba yeba pe kombo na yo, oza chef coutumier, oza spirituel, oza guérisseur, oza nani bandeko olinga. Merci beaucoup papa journaliste. Nazali chef coutumier, nazali ngai babinga ngai ngunza. Nga nazali ngunza. Ngunza yende mutu atalaka makambo oyo etali ya ancestral. Ancestral lelo yo bakoko na biso baikomi bazongeli biso po ete na koya komonisa makambo oyo bango basala na tango na bango. C'est pour cela que babokoko na biso oyo babengi ancestral soki lelo yo ezozonga boye. C'est que ba problème nyonso oyo ezokoleka na kati ya mboka na biso
C'est pour cela que ngai ngunza papi na ye na eko pesa ba message ya batu bazana ba problème nyonso oyo ezokotungisa bango. C'est pour cela que papa journaliste boka moite lelo yo soki ngai ngunza papi na komi koleka na ba télévision bato bayebi ngai baka moite na vie oyo ndenge tozali na yango kolala kolamuka mikolo makambo ezokende kona ko changer ndenge makambo ezokende na ko changer ndenge pe ba makambo nyonso tu oyo ezali ko bima na proasa lelo et surtout na ba problème oyo ezoleka na baboka na biso yangwana ngai ngunza papi na ye ko informer et surtout bakonzi ya mboka ba reconnaître makambo nyonso tu ezali kolekela bango na bakati na bamboka na bakati na kati ya mboka na biso Congo oyo ke Congo ezali mboka Congo mboka ya bakoko mboka ya bakoko batika. C'est pour cela que bancetre bazoya kolamusa biso ete tozozwa ba nouvelle oyo ezoko permettre que na kolmonisa mokili kati na mboka na biso Congo bazonga na connaissance ya ancestrale na biso. C'est pour cela que soki lelo yo biso bangunza tokomi kobima balobaka ke bangunza basalaka eloko te bangunza bakendaka gauche droite tout ça mais lelo yo biso bangunza tobimi na kati ya mboka. Mais eloko nini ezali ke no bino bangunza bobima parce que auparavant bomane kobima te soko bokomi kobima mpona nini bino bangunza expliquer bato baolanda. Papa journaliste omoni nakoloba boye makambo nyonso tu oyo ebatama lelo yo ebimi na mpwasa nini ebimi makambo ebatama bimisa biloko beta biloko nazo ko expliquer au papa journaliste bino nde mabe moko bozalaka nde mbangu mingi beta biloko tango ozwi bobengisi mutu ya boye na kati ya chaîne na bino faut quand même pe bozala quand même pour makambo susu oyo ezobima pa na ngai te ezobima epai ya bato ba messagère oyo bapesi biso oyo messagère oyo bobengaka na français biso ancestral na nzela ya ancestral. C'est pour cela que na nzela oyo ya ancestral biso toye kobima fo bolukaka mpe bozwa boyebaka nini oyo ezosenga nini oyo ezoluka nini oyo mboka po ezwa evanda kimia ezosenga nini. Mais soki ke yo papa journaliste ozozwa tonga lokolo ozotuba ngai ba téléspectateur o ba rolanda biso ngunza papi ba téléspectateur o ba rolanda biso zandeko ya mettre fils pano ina été mais mettre fils na peso ba mbote ngunza papi ba to ba rotalo moni po mezani to ala po moko na mboka guerre est si la raté mais to yo lobi etanke ba ngunza bozana ba solution o bokolinga bo pesa na ba imboka ba autorité ya mboka po ba comprendre. Mais yo bimisi on a bigé bimisa biloko fongolela biso. Bon. Merci papa journaliste. Au bon problème il y a est. Ba konzi ya mboka ba reconnaître ancestral. Soki ba reconnaître yango ti biso na kati ya mboka oyo moyen to solution ezala ekozala te. Pona nini? Bango bazokozwa makambo yo ezoleka na kati ya mboka na biso biso bangunza tozobunda na pe tozosala effort po ete kimia kuna ezala mais siko bango moko bakonzi bazana na kati ya desordre na kati ya politique na bango sikoyo
ozomona te ke bazokotrouble biso par rapport ya bitumba oyo biso tozobunda. Combien de fois nga nalobi bamessage nini oyo nga natindi ngai ngunza papi, combien de fois combien de message oyo nga natindi, mais ata eloko moko ezokolakisaka ngai naza ngunza na kati ya mboka oyo ezokoyebana te mpona nini bango na bango bazowela na baposte bazowela bapouvoir na bango sans le savoir que pouvoir wana fo bozwa yango ezosenga ke fo bozonga na coutume ni traité coutume na kati ya mboka oyo eloko moko ekosalama eza te. Mais ce qu'on a bâti bango baza ko étouffer yo na message oza ko pesa retour eza ko zala te. Si pour bon ce na zo pesa bango ba nouvelle ngai na sailaka mingi bukoko naza 50% ya musuni na bino 50% eza ya bango bakoko bakoko balobi na ngai nga na uti na kati ya mboka na uti na kati ya mboka na ba village natal kuna ba kimpese kuna na Congo central place eza pouvoir oyo lelo bango bazoko renier nango ba yebi pouvoir oyo place uta tika bilembo ya premier président Papa Kasavubu place ya Zali kimia azala na yango pouvoir oyo soki lelo oyo bako reconnaître te bako salaka kaka eloko moko te bako bana kaka eloko te yoka ezali ngai te za ba message ngai za ba message na ngana za ba ancêtre na nga ba pesi ngana ngo yango na zo komisa bino ngata na kata mboka ezali ngai te yo zo tala ngana musuni na lobi bien ko tala ngana musuni na ngate pour le moment ndenge na zabo ko tala ngana musuni na ngai te poka wa biloko mususu na zuna tiki ya pouvoir soki na zala kango awa mais baka mususu ezo salama awa na kati ya chaîne na bino awa bondio bokabwa bino moko mais nazo kende na voie normale na ye koyebisa bango sikonda vrai na ndenge ya malamu bakonzi ya mboka bozonga bosunga chef de l'état Fatih Beton merci azo reconnaître bango mais siko bato bazo travailler na yi basatana boleti pe beleti boleti pe belé koto ngunza ntele ngunza songolo ba metana boleti pe belé bazo ba pété banano bazé ya vrai banano bazé ya faux bani tout. Bon au monument en pouvoir ancestral ezali ya bilembo eza bilembo ba pesaka yango na mutu oyo akozwa akomérité yango soki ozwi omérité yango te ozana yango te yo ozokende ko adapter na ndenge na yo bango mo bakoko bazana pe na fimbu babeta biso oyo nga na yebi ngai nzela na salaka iza nzela bakoko bakoko oyo nga na sengelaka yango ete nga na zo sengela po ete mboka na biso ezala na kimia po ete yo na ngai tozala na kimia voilà ngai lelo na kolala na ngai nazwi na ke na ngai bakoko na ngai ba ko récupérer ngai papa na ke na ngai na kufi na nga na ke bongo yo ko tika oko continue toujours ko souffrir mais tango ke bozana ba messager bazoya ko pesa bino ba message c'est que bosala ni faut bo identifier bango bo yebake comment bato oyo lelo yo bazalaka te mais lelo ba OK beta biloko ozo comprendre mais sikoyo lelo yo biso bangunza to bimi mais yebu konjamboka beta c'était abeta biloko abeta c'est ça atani tuna bangunza bazalaka tiena kala mais lelo bangunza bakomo bima ngase na loba déjà na chaîne moko songolo na lobaka boye mokonzi azwa à reconnaître bangunza soki à reconnaître bangunza c'est que makambu ya mboka na biso evandi kimia voilà est na ezela papa évoluer makambu ya est na biso pe ekozala na kimia mais soki ako reconnaître te kaka bitumba wana ako continuer nango kino suka kino ke bango oyo bazoluka ke bazwa bakoisa ye bakokoisa mais soki a reconnaître na ye ke bangunza bazali nina sala batu songolo nazoyoka bazoyaka boye bazolobaka boye bazolo mais nini fona sala tika na zona bengisa bango comme ça nazwa ba nouvelle oyo ekokiko permettre ko pesa biso nzela oyo ko mema biso
po ete na baeteni ya mabele na biso ya Congo oyo bazokobundisaka ntango nyonso surtout na este na Kagame nga surtout kutu point wana nasakanaka nango te Kagame kutu naza na kanda na ye na nzela bakongo Kagame esika azali bisika azali wana naza na kanda makasi bakoko baza na kanda makasi ni tete ke ndenge aza wana moko mosusu bokozwi bolotolali boye boyoki kuna akei mais tozokende na ye malembe po ete ayeba ya koyeba ke non oyo babisika oyo nga nake kokota bisika moko oyo bakotaka te. Est-ce que ntango ozokoloba boye na télévision déjà bosala deya démarche boza na collège ya bangunza oyo déjà boluka audience ya kosenga mpona kokende kopropose makambo ya mboka ou bien bosala na mino démarche te mais ozoleka kaka na batélévision mpo babenga yo nde? Papa journaliste, merci beaucoup. Au moni bitumbo nazo luka oyo nga nazo bunda oyo na est. Oyo bakoko ba transférer ngai ki yaka na Kinshasa nga na uti. Mono katika nyonzi mono. Katika nyonzi donc ngai nazali vraiment na mboka. OK. Naza mwana ya mboka ya Congo Central soko yokaka village moko babengaka na Kimpese. OK. Kuna na Kimpese kuna village natal na ngai oyo bakoko balobi ke bima ngunga ekoki kende koloba pesa bango message soki bako reconnaître ça va soki bako reconnaître te wana etali bango l'essentiel ke ngai nazo zo message na sani nazo komisera surtout bako njamboka. Voilà, merci beaucoup na bandeko to bako tala yo kotona to enterrer na biso apprendre à laisser bato ba sepel ba benga ngunza papi bosala effort bo benga eko za bien avant to balola na biso to kota na ba dossier mususu toyeba apart ngunza no ezana ba biloko nini po ba passe oyo lobi toyeba ba passe nini oko sali sa population parce que à part makambo ya mboka guerre ezana est ti lolo ba ko benga yote mais bandeko to ba ko talope bazana ba problème na bango soto lito yeba ba problème nini oyo yope osali sa bato. Merci beaucoup papa journaliste. Merci beaucoup pour pesa ngai osano libre wete na ko yanola bandeko nayebi ke bandeko na ngai ya kati ya mokili mobimba baoyo baza na poto baoyo baza na Congo baoyo baza na Congo Brazza baoyo baza na Congo Angola tobenga yango makukuma tatu obenga yango makukuma tatu donc Congo Angola Congo Brazzaville Congo RDC eza eloko moko mais eloko ezoko kotsa ba division na kati ezali dini ezali ba paya bango nde bazoya kokotela biso makambo ya mabe na kati. C'est pour cela que na oyo yo lobi na ngai otuni ngai merci beaucoup mboka oyo ezali ya biso ezali kaka biso kaka photo bundela ngo soki tolobi to bundela yango te ekozala kaka pasi adi kaka biso il fallait to bundela mboka o mais so bandeko ba ko tala yo okoki ko sunga bango na parce que ba ba problème ebele on a problème ya santé à part santé ba difficulté ba na ngweze ebele ezali problème te yo sali saka na ba niveau ni ba bilo ni yo sali ngai nazali ngunza ndenge nazali boye ba problème nyonso tout o ezokotungisa bomoi ya bato on a vie ndenge toza boye bato bazo souffrir mingi na ba problème ya maladie nasalisaka sida ya kindoki oyo eza visible eza facile ekendaka mais oyo eza ya kindoki esengaka kolandela ngo na spiritualité. Le 2 ngai nazo salisa bato de guida kinakende en bref mbala moko po nazwa bino tante po ngai tana na télévision ezalaka mingi te pona koloba maladie nyonso tu oyo ezokotungisa bato problème ya poisonnement finance au bazan problème ya diabétique hernie interne sida kindoki donc bazwa baya ko contact ba contacter ngai na kopesa bango position nyonso na lobi bien nyonso eri muto lobi maloba nyonso de maladie nyonso o etunisaka bato na kati ya nzoto
ba cancer nyonso to ene dans le bini nyonso bozwa boluka bocontacte ngai protection nini o ezali ke babengaka porte-monnaie magique porte-monnaie donc boya bocontacte ngai nkrodia wana kutu ezali nzela na biso ya bakoko nkrodia ezali na koza na badimension ebele na kolakisa mais na télévision boye na kopesa bango nyonso tuté na kati na mokuse oyo aza na besoin ke ya ko se retrouver quelque chose na kambuya bokoko na biso na kati ya ancestral azwa abenga ngai nazopesa numéro akozwa akoyoka oyo ezali ba message na bango na kopesa bango pointe na kosalisa bango partout au monde pesa numéro na ngai ezali plus 243 85 067 83 77 bandelango plus 243 085 85 067 83 77 voilà yangwana soki bazwi babengi ngai benga ngunza papi na numéro wana pesi na kopesa bango ba nouvelle surtout na o isengeli na lobate awa na lobité voilà na kopesa bango voilà faut comprendre nenga la koloba omoni ke amati tellement likolo abeti biloko abimisi biloko akati donc soko ligni on se retrouver par rapport à promotion na yo bengaka parce que ba pratiquant on peut ba komitro so ya ngunza na biloko ya sika c'est le moment de profiter bato ba liboso ne ba sepela tant on ligne vivre faut pas landelo sur le plan spirituel. Papa journaliste oui. Pardon nazana moi message moko pesa papa wana ezali na ko tika yango te omoni ba problème na biso ya ancestral ezali ba problème moko ezali foko omoni ko na lelo ya lelo ekomi foko sangisa makambo ya bokoko foko banda wete oya na ko sunga batu nazana nzela oyo nakendaka mingi na Égypte na Égypte nakenda kosala ba recherche wete na koya ko contredire lisusu ba oyo zali ya biso biloko na biso bazwa babungisa bakenda na yango c'est pour cela que tango mususu nazwaka nakendaka na Égypte kozwa ba biloko mususu tout oyo esengeli ke ya ko soutenir batu et surtout bato bazana problème surtout ya poisonnement oyo bazo kokoka kozwa solution te awa mais ngai nazo ko s'occuper na yango na moment wana oisengeli ozo tante ministre na biso ya finance bandeko ba jeune ba kolela ba jeune ba na pasi pona ministre na biso ya jeune ya justice ezo sala pasi ba jeune na ba TikTok na biso bazo fortifier ye donc ezo sala pasi la passe bakosala ndenge nini bato baotala yo bakolo bandeko nyonso bozolanda ngai boyokana lobena bino message message ezaya mokili mobimba ngai nazali ngunza nazali ba maître oyo bino bozoloba teke babenga nga maître nga naza maître te nga nazali nde ngunza ye azana ba secret na ye oyo azana yango envers bakoko na ye po eza ba pouvoir bapesaka biso ti totikalaka na yango na nzela ya bakoko bakoko ntango bapesi pouvoir wana bazwi bapesi yango yo fosala nini fo osunga bato siko bango bakonzi ya mboka mabe na bango ezali nini mabe na bango soki bazwi kaka baproblème bango wana bake Afrique du Sud bango wana bake au Belgique bango wana bake or que sans le savoir bazoyeba te ke il fallait kozwa kocontacter quand même mpe bato oyo bazali awa po ete peut-être na nzela na biso mpe biso tokozwa solution mais bango sikoyo bazala kondima na makambo na biso te esiko pasi nde ezopesa yango wana mais nga nazoloba awa ke biso bangunza totelemi ndenge nalobi boye biso bangunza totelemi soki yo mokonzi ya mboka mpe okotelema biso bangunza biso oyo totelemi po ete na makambo ya mboka na biso tosunga ye azwa solution na makambo mboka na makambo nyonso tout soki akoluka akomeka kosoutenir biso na ba problème nyonso tout oyo ezosenga merci beaucoup papa journaliste message na pesa likambo oyo mpona chite na biso na bandeko tu bakotala yo
oza muta Congo central mwana na bino Ferregola OPT Keumbu o lelo ana Kinshasa ma festival et que moi ja mais tout monde a été eu arena a été au moins 30 000 et quelques billets parce que la salle espace où il y a 40 000 places mais a été déjà ba billet belé to habité message ni euro loba pour la moine Ferregola Ferregola zali mwana na biso aza mwana na biso ya mabele ya Congo central mais elo monga na loba na mwana na ngai Ferregola soit mwana na ngai soit ileki na ngai mais na pouvoir central ngai na koloba azali mwana siko pona place wana ye Ferregola bosunga bino batu bozana image bozozwa ngai bozwa kopesa Ferregola message oyo azonga aza mwana bakoko aza mwana bakoko bo partager ba message onga nazopesa boyebisa ye aza mwana bakoko mwana mabele mabele ya bakoko oyo batika eza mabele na ye abosana te soki akozonga makambo na ye nyonso tu meme bato bazotelemela ye baza te na pouvoir te soki akoreconnaître ngunza papi makambo mpe bamessage oyo azozwa azopesa ye Ferregola azwa azonga soki azongi na ye akozala ne protégé na oyo nyonso esengeli kati na ye yo ozali mwana moyombi ozali leki nayebi yo soki yo koyeba ngai te menga nayebi yo munu kuvanda na matadi ngeye na boma tini mebanda bamambu yae munu nde tetubila ngeye doki yayi yakeba message mungela kupesa ngeye mekatuko na bakaka katuka na nzila yayi ngeke na kulanda ya imbi nzila ya imbi vutuka na nzila ya bakaka nde bao ke soutenir nge nzila nkisi yao veke soutenir nge ngeme kuwa Ferregola ngeke mwana mukona protéger kana ngeke landa ngeme kuwa kana ngeke kuwa fe matala nge voilà merci na message rolo bana Israël mutomboli maramozo le na mariato papa Israël bakoko bamonisaki ngai a continuer toujours na kosala ka ba émission na ye ezali étoile na ye wana ezali pouvoir ya musala ba pesa ye mais ba oyo nyonso tu bazoko luka ko bundisa Israël bomoni ndenge bosimbi mutu ya ministre de justice ndenge bosimbi Israël mais ba sort bozomona na pesa ki déjà ndaki message bitumbala bozana ngona kati ya assemblée na bino kuna ya parlement na pesa ki déjà message soki boyokaki soki boyokaki te etali bino mais ngai message na pesa ki na 9e mois 10e mois ba mort ekozala na lobaki yango soki na bombaki ke na bombi mais na bombi te mais na lobi yango oya kozala matoi ayoka oya za matoi ya kobomba abomba mais soki bo négliger na bino etali bino wana bana mboka ya poto ba diaspora nga nazali ngunza na bino na ye pona conclure ya kati ya mboka ya mabele ya bakoko depuis mbetenge na bimi na ye ndenge na ye boye botala nyonso tu oyo ezolobama message nyonso tu nga na pesi soki ekoleka mabe nayebisi bino yango wana ngai ngunza na bino nalobi oyo esengeli naloba ya Zaze Premeta. Voilà, merci beaucoup. Banda numéro de contact pour te communiquer suka. Numéro de contact na ngai batu nyonso tu bazolanda ngai na mokili mo. Rapide. Eza plus de ça pardon, plus de 143 85 067 83 77 77 plus de 243 pardon 85 067 83 77. OK. Yangwana numéro ezali
Voilà, voilà. Tout est bien, qui finit bien. On était là avec Ngunza Papi. Automobile peut recevoir les marambes belé, apprendre où à laisser. Mon toto sepeli, le message naïe, a touché. Sur le Seigneur Benga, là-bas, promenons ce zanango. Benga, sur les yeux, Benga, t'as un numéro, où est affiché la bande d'écran, on a appelé son numéro à papier. En tout cas, merci beaucoup à Bandeko, tout Batali Bisso. Merci à Elvis Pocho, qui était derrière la caméra. Merci à l'assistance de Maître Fagalé, donc, PC Bambote. Merci à Bandeko, tout au Batali Bisso. Quant à moi, héritier Iboula, je vous dis bye bye.